Ya solo Kimbangu Andima Kipasi poete bokonzi na kati na kolo Congo etelema et ya solo te ba congolais bazalaki reconnaissante et en fait ils sont pas reconnaissants yango to kobelela mikono nyonso ya solo bandeko to lukato yeba grandeur ya ba oyo balekaki liboso et mission na bango ezalaki nini na kati na mokili. Est-ce que nous sommes prêts à continuer cette mission ou pas? Toza prêt ya continuer mission na bango o bango ba yelaki na kati na mokili ote ya solo bandeko ya kotala ete na kati na biso mingi baza koyeba te banani baza banani nkembo lokumu ezongo na kati na mabota na bino na kombo ya tata Kalunga na kombo ya tata Mpungu Tolendo na kombo ya tata Kimbangu da Ntungunua na kombo ya mama Kipamvita Ndono na kombo ya bankoko na biso ba divinité na biso o bayebaki bonene na Nzambe o bakumisaki ye o basalelaki ye o batosaki mibeko na ye yango tokobela mikolo nyonso losako kati na mabota na bino losako pa na yo mama Marie Pemba losako pa na mama ndeko na biso papa na biso Francis Bitodi losako mama Nanu Ulu losako kati na bino nyonso ba o bonso ba pusana pinu pote balanda ni telbino nakolemba bino te mes chers amis na siraka bino ke nakolemba bino te so moto amoni ke en tout cas alembi makelele na ngai alembi mololo na ngai ezo déranger ye mama kanga téléphone na yo kanga internet na yo joie changer chaîne soko moni ke en tout cas ngai mololo na ngai ezo déranger yo changer no chaîne po nga na kolemba te na kolemba bino te po ete nana besoin ko récupérer de fils que 2 ou 3 ata moto moko na mokolo moko na récupérer bandeko pasi na ngai susi na ngai ezali ke na kati na biso nyonso toyeba toza banani po soki biso ngai na yo na ba age toza nango toyebi toza banani te bana na biso bakoyebaka jamais nalobi bien jamais soki ngai na yo toza na ba inconscient soki ngai na yo toza na kati ya distraction ebongo mwana na yo ebongo bana na biso vraiment bakokoka kobunda kokote kobunda bitumba oyo biso moto natiza faiblesse na biso yango nalobi ke mes chers amis ngai na kolemba bino te soki bino milembi olobi ke to papa sala makambo no mpe eleki mingi nga na lembi na nga koko mikolo nyonso na kolanda te mama papa matondo kanga na yo landa distraction na yo kende kobina kende na bateatre kende kona na TikTok banini ba mode banini po tosomba biloko po totondisa ndako sa ndenge olingi me ngai naza kowana bomoto na yo naza kokebisa yo ke ndeko na ngai mobali ndeko na ngai mwasi kebisa bomoto na yo kebisa molimo na yo kebisa personnalité na yo po ete ndeko mosusu ya libanda abanga yo moko soko mibangisi te ndenge alobaka ke bakoko balobaki yo moko o mibangisa na ndobi non nga naza mutu naza na bafakulté nyonso ya bomoto
alors moto mosusu akosakana na nga te po ete nga naza na bomoto mais soki yo moko boyebi te bakobendo na gauche okei lokola mopepe babendo na droite okei bakanalize yo osala kaka boye lokola mai olandi po ete yo oza obiyebi te mais soki obiyebi te non non moi je ne marche pas avec vous. Je ne marche pas avec vous. Je ne marche pas comme ça. Non, 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 non. Oh, Ezali, n'a pas besoin de bon mais n'a pas besoin de personnalité. C'est ce que nous on fait maintenant. Toujours nous connaissons personnalité dans Bissonan. Que, ah, moi, allez, suivre ces gens-là, des corrompus là. Ah non, 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 ça ne marche pas. Bendeko, est-ce que nana linga mbongo te na kati na mokilo? Nani alinga kambongo te na mokilo? Biso to linga kambongo. Totana nzambe à part, mais tolingaka mbongo. Pour ce mbongo te to vivre te. Mais imaginez-vous que bande komaza ko yeba que non ah ngasona kekuna ah na kombo na ngana zanango na personnalité na ngana zanango je gagne ma vie. Ce qui na kekuna na landi na koti ne sika na komi kuna lobi c'est moi Jaco Sayala. Ah c'est Jaco Sayala ah bako sepela. Et voilà les enveloppes on paie ça. Mais je refuse. Na boyi na lingo kenete bandeko vous avez tout le temps mais tatonga linga kambongo ta linga mbongo te elle musu na kamata na bandeko na ngai bandeko na nga babaya ngai biso na la vérité bandeko na nga mingi babaya ngai ba ponga bandinga bazo luka moya ko lepo bazo kota kuna balia bazo luka mbongo ya linga ye Kongo wa ye moko Kongo ye mobile katelanga mangala Kongo ango yo moko yo moto kobongisa Kongo ango aya tika makambo wana ko ah bon na seka voilà tout ce qu'on continue et ce qui biso to le père ngana ya bango lui Kongo ango yo moko ngaba le Kongo pe anga moko te to suka biso nyoso pote wana biso o pona le ngai te on parle pour mingi wasi waloba déjà mingi bakenda na bango. Bakende de l'autre côté pour gagner ma vie na bango. Ils gagnent aussi bien la vie. Ils gagnent bien leur vie là où ils sont. Pour mes missions sur la distraction, balo futa bango. YouTube quand ma vie na ya YouTube ba futi. Kuna pe bazo futa bango. Bazo gagner vie na bango bien. Mais biso lobité liboso na no kibo moto na biso. Kibo biso. Kibo nzambe na biso. Ba divinité na biso. To sabango. To respecter bango. Ah passion za komona nzambe tata kumesama okembo lukumesonga kat naye matondo ba ker na bino matondo ba like na bino ona senga ka mingi nde yango wana ba ker ba like matondo na bosanité ko pesa pe matondo na ba oba kantsaka peke ya solo lokola mama na nous lokola papa na biso Francis Todi lokola mama na biso Marie na papa na biso Willy na kati na Dallas na papa na bandeko na biso mingi na yebi o bandeko o bazo kanisaka mama na Lusakweno mais tous les belete mama Samuna mama to ba mama o bakanisaka kete to pese kamo quelque chose pe asangisa na wana pour ta futa internet bobi bino moko faut payer l'internet faut payer le courant il faut payer nyonso ba appareil to sala rapé à biso pété ya nzambe te et elle musupe et na faille et bebaka il faut remplacer to remplacer ka mbongo na biso moko ne merisi to comme pesa ya solo bandeko to senga na bino batondo na oyo bakanisaka batondo. Alors bandeko bana somekolo Congo tokoti na kati na muzindo ya kati na actualité na biso na mokona lelo tokobanda nanu na kokebisa bandeko po ete bolingo toza nango biso na bino ko soki mokengeli moko azali na kati ya bilanga amoni danger za koya akokebisa bandeko eza koya mabe tokeba bandeko eza koya mabe tokeba voilà raison onga na yaka liboso na bino so kada ko se distraire na yaka kaka nyoto sakana na biso te ndeko bosana yango lobake papa ya yakawa aperdaka ta na ye mpona koalerte biso mpona koavertir biso mpona kokebisa biso mololo abetaka ezalaka pamba te ezalaka na ntina nango voilà bandeko mbe na Congo alors tokobenga bino tokobenga bino matoyi bolimbisi tokobekebisa bino ke e en tout cas bandeko ba événement ya kafu eza koya ebele na kati na mokili d'événement iminene oyo surprise eza koya na kati na mokili nini yango eza koya na biso tokeba tolandaka nyonso baza kolakisa biso
na kati ya ba réseaux sociaux nyonso ozolakisa biso na ya mabe na ya malamu na ya lokuta na ya solo eza koleka na miso na biso. Mais attention, beaucoup parmi nous ne tirent pas attention. Nous sommes les calamis sur la bino. Au quoi peut tomber un événement? Oh, au seki. Mais nous avons un message on les a qui pour na yo. On les on y a pas qui na yo en côté. N'est tout ça qu'on voit. Mais ce pas y à côté. Oh papa ça y a été. Alors soudain na hôtel là après. Allez qui. Mais ce message on a coupé ça et ça allait concerner bino te mezaki pour na yé na libota na yé. Mais négligé en l'événement où ils akoya. Eux que je n'ingisa mokili mobimba. Eux que n'ingisa Congo. Ba mingi ba kanti que Nzambe tata a abandonné totalement Congo. Non, non. Nzambe a abandonné Congo te. Nzambe a abandonné biso. Abandonné Congo te. Abandonné biso pour être maillé kota biso tout le monde mais tata sunuro pour ndobe abe tata bisa yonini. Tata biso kenete na maya mbula te. Tata le bela ki onini, tata ou maman le bela ki onini. Même ça yo tege non, so ko di kan zonga mbao, e mo yo ke kote mo suko sani. Le bela ki te yo ka bibeko, na li bota la biso te na kaboite. Tata lo baki te, o alo baki. Alo baki te mo grand frère, alo baki te, ndeko mo na li bota, alo baki te ke tata tikara ki nga message ke bino mo keba, so ko uti classe ko kene pa ya ba voisin te, yaka mbala mo na ndako. So ki ni kame ko kwela yo po kene pa voisin, tata ko lo bani. Tata mo na wa yo ka kite. Voilà où Nzambe a abandonné biso, Nzambe a abandonné biso te, mais ils allaient na biso, comportement na biso, oh Nzambe a zomona biso so na biso Nzambe to ganga, to za ko ganga, to ko sabela Nzambe, mais to sabela na ndenge sengelité, to yebi monene na ete, to yebi monene na Nzambe te, to ko bela à côté. Tako bele na ba principe na ya tika kite ni beko ba principe o ya tikela ki ba koko na biso est-ce que tu landa ngo peut Nzamba botami lelo te Nzamba sel mokili lelo te Nzamba sala mokili il y a des millions des années 2000 ans mais des millions des années avant que l'homme blanc aille à apprendre biso Nzambe parce que beaucoup aiment bien parmi nous que mondela ko le la biso te ayele biso Nouveau Testament ayele biso Ancien Testament yela le la biso te avant l'écriture wana il y a eu des écritures o ba beta ki na kati na libanga il y a eu des écritures o ba komate mais Nzambe avertisaki bana époque wana bandeko époque wana nazana bidon boye bakake ba principe eza boy boyoki abeko le bela bango bon vefe bokomona Nzambe parlait aux gens comme ça direct mais Nzambe zo comme distant abaniko tala na musika nanu na sikozo tala biso ape ba na kate na biso mazo tala comment toujours qu'on réagir par rapport à ce qui nous arrive. Nzambe ko tika pe nguna na yo approcher yo pour asome awatala so réaction na yo e ko zala nini oko belela ndenge nini oko lelela wapi oko kimela wapi. Voilà bande ko na bana seme ko Congo mais venema minene ezako ya na zo le pétiri binango. Nzambe a abandonné Congo te, mais Nzambe a abandonné biso pour le comportement, pour la mentalité la biso, toujours respecté yete, te quoi na piège ya Lucifer. Comme te quoi na liburu ya Lucifer, Nzambe lui oh ba yeba kite, ba landa ki mebe ba koko na bango te. Oh mais tu na pesa ki mebe ko nyoso ba koko na bango. Sur la divinité na bango ba lebela ki bango mais bango ba tete ba tete to landa oya mondele oya ba reptilien to landa ba reptilien ngolo ba nyama reptile ba lingi ba landa oya nyama zo lebela bango te il faut za lesbienne pour za la bien na vina yo ce mobala tungisio comment non lesbienne moi ça tungisio comment non pédé ale kuna pe système autoko comment non la kate na mukili ba ça de fort que ba matisa valeur ya bonyama pour que matisa valeur ya bonyama ba sengi na biso nyonso na bana na biso tolanda bango la kelele tolanda caractère na bango mentalité na bango biso bantu biso batu tolanda banyama et tout ça très obéissant mais oyo atikele ki bankoko na biso tant que ça koloba bande comme ça lui tete makamna bino wana kala wana
makamba kala biso linga sika biso linga sika. Vous savez que o makamba so ba reptilien wana ya makamba sika te eza makamba koko na bango makamba za ko sala waza makamba koko na bango basalaki ya banyama yango bazo sala yo landi babiteki LBGTB qui plus eza ele onia te ba on a drapeau na biso te biso wana vous êtes fiers de le dire. Donc bo trahir tata oteki molimo yo muntu esali tata sol ya on tata rutala bino. Voilà, bandeko bana somekolo. Congo, préparons-nous à ces grands événements aux Zakoya, tout se préparer pour être, il faut tout kotarango na kati. C'est inévitable. Moutouako le belangate que non, et torongai parangai na kokota la moté. Oza obligé kota. Oza obligé pour être zali, passage obligé. Moutouako qui m'a pas dit que te, angala kenanga bopona na katako le bosote. Papa, nzela ya mwana landa. Nzela nzambe a tracé sikoyo il faut landa oya karma oya jugement oya ba frappe oya nyoso il faut obligatoirement bolanda ezo ya mabe boyoka bango bazo se précipiter pourquoi parce que bayebi que les dangers arrivent faut bango ba créer l'événement mususu avant yango on a lu ba ballon d'essai. Mais venez-moi créer pour banga les dangers nzamba zoyela comme même les mokili. Alors bango il faut pas se précipiter il y a créer mususu bon yo keno et le bango ba créer pour ba yebike oya nzambe ezali ko ya esalami na luté bango ba créer pour te et quand ça biso confusion tout le monde ba le baki yango esalami te te nzambe kaka nzoka te moto créer yango pour être distraire yo keba tata keba mama bandeko na ngai tokeba. Alors bandeko na ngai tokeba to tomber te na piège oya banguna baza ko sala ba ballon de se ba bandi yango côté nyonso ba bandi ba ballon de se ndenge ba garder biso toujours esclave que tout tikala toujours wana. Donc bazo tester biso surtout banani kaka mboka ngo ya nzambe tata ko da totira mboko ya bino bozo le Congo d'Antotila. Congo est simi mokili mobimba. Congo faut laisser mokili mobimba. Congo faut mettre mokili mobimba à genoux. Congo faut laisser battu mokili que non basakana ki na nzambe a telemi. Mais Congo va dire non tout ça l'effort. Bazo multiplier effort pour te garder biso la situation tout ça dans lelo. Bazo sala effort bana mama Congo. Alors yo mwana mama Congo keba kolanda nous sommes présenter bisoté nous sommes présenter biso et c'est pour la distraire biso pour la bobangi o ya karma ya nzambe a ko sa ba sangani na ba makamo plus de fois de mission nous le cas na ke bandeko ba sangani bango nyoso banani ba serviteur de presse de ténèbres ba koliti ya Lucifer ba sangani bango nyoso na bitumba oyo eza bitumba ya tata nzambe na Dagon Lucifer. Il faut bundama na Congo ezako bundama na lobi yango nazozongela encore na loba yango nazozongela yango eko bundama na Congo la mboko ya yo mais yo mokolo mboka oyebi teke rendez-vous ya bitumba ezoleka na kati ya mboka yo ya yo oyebi te distrait oza distrait bana bazo distraire yo ye wana Lucifer a distraire bino pour te Lucifer azo sangisa ba kolisi na nyonso ba serviteur na nyonso pour te ba kota bitumba wana mais yo il fallait pe on sangana po kota bitumba wana na côté ya tata na yo nzambe na côté ya mama Congo yo za distrait mais ye Lucifer na ba kolisi na ye na ba serviteur na nyonso azo sangisa bango bazo multiplier ba attaque sur nous. Est-ce que vous avez bien compris? Vous comprenez bien? Bango bazo multiplier ba attaque sur biso bana ya nzambe. Mais biso bana nzambe ba tiele biso distraction. Na la tiele biso distraction wana ba acolyte, ba serviteur ya Lucifer. Poto quoi la lipo. Et des gens tombent. Les gens tombent chaque jour. Toujours métaux récupérer bango, toujours bunda là-bas, toujours bunda. Donc on a nazo sala nazo bunda ko arracher ko benda bango mais misusu mutese beba déjà ça ne sert à rien avec un longo ka pamba pamba no wana n'importe quoi tika biloko no wana allez
na libulu ya sepela moni ngai na jubo mengo ngai na kanisi makam na pamba wana tala lelo Lucifer okwei na kati ya piège na ye ame na yo ekei baakolite na ye basepeli e bazwi bapoint auprès ya Lucifer ke oui aganele bango baame. Beaucoup de gens tombent bamilimo ebele ezokwea tozobenda bango me babona bango tozosenga bino bandeko boyede bandeko bobenda bango bino mpe bolobi ete ngai nasila yokelanga na ngai atialala na ngai na opartage te. Ok papa, non, c'est pas une obligation, hein. Ne partage pas, garde ça pour toi, c'est ton problème. Mais ngai na garde pour la ngate oyo ezoyela ngai nazolobela bino. Matondo, alors c'est dommage que vous êtes distrait mawa mingi parce que dans leur plan bango bazoko sala ezali que cette fois-ci ba torturer biso comme il faut. Na plan bango basali que mbalo président ba ko torturer biso ndenge moko tokoyeba te toko supporter pas sango te selon bango. Alors voilà badeko bana somme kolo Congo na tango toko beta kambela na makambo nyonso ezoko senga na biso nyonso bana somme kolo Congo bana ya tata kalunga bana ya tata nzamba mpukutu lendo to partager message to sunga bandeko o baza na kati na bobungi na moment o baza koyeba teke to na kati na bitumba bango ba moni ke te baza na kati na biyenga baza ko sepela po ete bakoye na kati ya piège ya Lucifer azotendre bango piège po te arécupérer baame na bango bitumba oyo ezali ya tata na diable Lucifer ezali ke ye aganye baame bazongwela siko baame na biso bato oyo bana ya nzambe oyo abenda mabe allez toke. Un noir qui devient un savant, etc., ça pose un problème parce que ça correspond pas à leur imaginaire. Le père Maury de Saint-Michel, il dit « Les Noirs sont des gens nés à la servitude, qui ne sont pas seulement serviteurs, mais esclaves, non pas pour 3 ans comme les Français, mais pour toujours, non eux seulement, mais encore leur postérité. » Avant de poursuivre, abonne-toi d'abord à Black Channel et activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une vidéo est mise en ligne. N'oubliez pas de republier, c'est gratuit, merci. Non eux seulement, mais encore leur... On dit alors poivre. Bolimbisi na kanisa sengeli vraiment na zongisela bino yango po ete moko na bino alanda yango na bokebi nyonso tolanda. Ça ne correspond pas à leur imaginaire. Le père Maury de Saint-Michel, il dit « Les Noirs sont des gens nés à la servitude, qui ne sont pas serviteurs, non pas pour 3 ans comme les Français, mais pour toujours, non eux seulement, mais encore leur postérité. » Avant de poursuivre, abonne-toi d'abord à Black Channel et activez la cloche de notification. Oh, bino moyoki. To condamné papa, to condamné mundele au reptilien oyo. To peut le baqueté en a raison. Et encore leur postérité. Voilà, ça, en quelques mots, il dit exactement quelle est la différence entre ceux qui sont victimes non seulement de l'esclavage mais du racisme. Voilà. Alors, mes chers amis, to kondanaka to lobi ki solo me ba mindelo za mundelo c'est raciste hein. Parce comment ko ba bilo kwaboy ba bandeko to sala honnête entre biso totala makoki mundela lobi ni moto moindo abotama te pote akumba pote azala savant pote asala makabusi abotama po azala kaka esclave azala ka moumbu wana ya mbula mibale mitano te me ya libela na bana na bango fo bazala baumbu na biso tobeta mundelo oyo tofinga ye tosala ye nini te. Ceux qui t'observent tout autour de nous, t'observer mentalité na biso, comportement na biso.
façon na biso komona makambo ya ko raisonner tolobi non mais Mundele nga franchement na Mundele a raison. Mundele a raison. Nini tolobi te pendant 15 ans. Nini te pendant 15 ans. Qu'est-ce que yo tata nanga yo moment nango zona nanga ou apporta na 4 émissions na biso. Ozwa nini échanger nini pour le bandeko te nga na esclave te nga na kondima makambo te tikala le bana na ngai po te bana na nga bayoka na kota na bakoma na buzobo te to contredire tata o to laksa tata o. C'est bandeko. Quel est l'effort que biso to sali? Quel est l'effort qu'on fait chaque jour pour dire non à ces blancs-là? Parce que dans leur maison, dans leur foyer, dans leur collectivité, ils en parlent. Balobe la Kango. N'est pas mon abus oh bana nzambe, mais comme ça bango esclave na biso garda bango libela. To lo bango soso bakanyo singa. Bafongoli osinga ndeko na lui papa sala lui te basinga bafongola bolongo bobima lui papa sa kene na yo to bona biso boliko toza na biso bien na basinga na biso awa nzoka te singa na makoleza lisu te bakata tango tolobi ke bandeko bakoko na biso bakotaki na banzelo nyonso biso tango na lelo na nsima ya fimbu bandeko tobima na nzela wana ya bakotse bankoko na biso na fimbu elingi koloba singa na kingo singa na maboko bakraka bakangaki bango babetaki fimbu bayaka oblige baobéir te bandeko banzela wana nyonso bakotseki bankoko na biso po ete bakoko na biso bandimaki te babetaki bango fimbu bakomisa bango wana mais yo fimbu eza te papa sala lobeli yo le grand sacrificateur ndeko bima yaka tala nzela yango oyo yako zonga na kati na ndako yo lobi te siko yo na Mundele oyo opesi Mundele raison te topesi Mundele raison te que oui dans nos mentalités et seigneur tous la esclave ya libela na biso na bana na biso on le contraire de ça. Pour dire que non, Mundele est esclave, raciste, à cause de ma cam, mais tout à la Congo. Congo, pays où il y a les Samukili Mobimba, mais ma commission va bololé. Ma commission va zoba dans le monde entier. Tu comme bête à la biso, tu comme tiens la calme biso, Moninga non, t'es boniko, mais ceux qui, quelqu'un, bilo, yo na Moninga, vous où elle est là. Ceux qui Mundele a yé pour préciser. Étranger, était, on a Mundele était, mais on dit que Moninga n'a pas zoité. Olingi moninga na bongate olingi nyonso ezala ya yo soki yo te opesi étranger oke ko se comploter bozobozi temps ya kokende ko se comploter à gauche à droite mpona konuire bandeko na yo bana mama Congo oyo nzambe apesaki bino responsabilité bozala na bango baza konyokoma likolo na bino siko oloba nini Mundele aza na tort on a eza mentalité comportement d'esclave bango na bango esclave ya maison esclave ya champ ba distinguer bino kaka nango esclave ya maison allez non mais c'est tout pour toi allez, le reste prend le gros là pour soulever hein esclave soulever amène-nous ça le reste les miettes tu donnes à tes frères là donne-les les miettes seulement nous sommes là on va rien te dire et ça se passe comme ça ils ont les kandege wana et biso tout ça d'accord nango nous sommes déjà bien pour ça la kandege wana eza bien ngati kana kumisa ya pire master ngate wana pira master nga wana pira ndeko nga wana pira ndinga nga ata sel ma be pa ngeza malamu alors voilà Mundele tolobeke ya solo makambo vidéo Mundele lobi ana raison afiki biso te ba lobi qualification solo pour tout ça les formes to bima wana mon côté parmi biso ozo ba que non te Mundele sali nga bana na nga na lingi te makambo o isa bana loke tala makambo Mundele alobi tala biso to ndima ngote non monsieur raciste nyanga abelo finga na Mundele ngo mais tandis que à la place of finga Mundele sala tout to prouver Mundele wana parce que makambo Mundele aloba je crois bien que ça est daté de 20 ans ou 30 ans 50 ans 60 ans. Mais on vit ça même jusqu'à présent. Tous on vivre jusqu'à présent qui boumbo wana. Nani azo continuer qui boumbo wana kaka biso moko biso na biso.
biso côté pour soutenir l'esclavagisme wana biso na biso pas mondial azomona te mais kuna toujours se torturer kuna na Afrique kuna quelque part bande ko bazoko se torturer te to beta bango et to sala boy non to sala nini to ah oui nana zo soutenir yango kaka batata bande ko na biso moko bana solo ekolo Congo o bazo torturer bande ko na biso et où allons-nous? Où allons-nous na comportement oya biso o tuza ko sala ke ya solo devant bana la biso tozana pardon moko te poete bana biso bazo regretter comportement la biso tuzo ka prendre tuzo tika héritage wana na bana na biso o to sala ke bana bazo continuer nango et tuzo mona ngo bien to betela bango maboko on verra bien allez toyoka. Votre empire s'effondre, votre monopole est en train de s'effondrer et qu'est-ce qui le remplace? La vérité, la justice, la liberté. L'Afrique n'est plus votre histoire. L'Afrique écrit sa propre histoire. Elle filme avec sa propre caméra. Comptez dans sa propre langue. Et dans cette histoire, vous n'êtes ni des héros, ni des sauveurs. Pas de bienfaiteurs. Dans cette histoire, c'est vous les coupables. Des colonisateurs, menteurs, voleurs. Mais vous avez encore une chance. Vous pouvez encore changer. Vous pouvez encore être du bon côté. Il y a parmi vous des journalistes qui ont une conscience. Je sais, je les reconnais. On discute. Je les appelle. Rassemblez votre courage. Écrivez la vérité. Révoltez-vous contre le système. Vous pourriez être licencié. Vous pourriez vous retrouver au chômage. On pourrait vous menacer. Mais vous serez du bon côté de l'histoire. Vous regarderez le visage de vos enfants sans honte. Votre conscience dormira paisiblement. Et l'Afrique ne vous oubliera pas. L'Afrique se souvient de ses amis et de ses ennemis. Soyez comme Edward Snowden. Soyez comme Julian Assange. Soyez comme Daniel Ellsberg. Restez fidèles à la vérité. Vous continuez vos mensonges. Continuez votre aveuglement. Continuez votre complicité. Mais sachez que votre fin approche. Votre audience diminue. Votre crédibilité s'érode. Votre pouvoir s'amenuise. La nouvelle génération ne vous croit pas. La nouvelle génération ne vous écoute pas. Elle vous rejette. Et cette nouvelle génération en Afrique représente 600 millions de personnes. 600% en moins de 25 ans. Instruits, connectés, en colère. Ils sont mon armée. Ils sont mon arme. Ils sont ma victoire. Et avec eux, nous bâtissons un monde nouveau. Un monde sans mensonge, sans exploitation, sans humiliation. Dans ce monde, l'Afrique sera libre. L'Afrique sera forte. L'Afrique sera un leader. Et toi, tu ne seras qu'un mauvais souvenir. Une note de bas de page honteuse. Un exemple édifiant. Les générations futures le liront dans les livres d'histoire. L'Afrique s'est réveillée et ils ont disparu. C'est votre fin. Inévitable. Immuable. Certain. Je suis Ibrahim Traoré. Non pas... Maintenant, et dans ces discours-là, dans ces discours que nous venons d'écouter, que nous écoutons là, est-ce que nous nous retrouvons dans quoi là-dedans? Nous les Bénin Congo, nous les Congolais et les élites congolaises et la population, dans ces discours du président Ibrahim Traoré, on se retrouve en quoi là-dedans, nous au Congo? Zéro. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Je pense que beaucoup des élites congolaises, des autorités congolaises, un discours et puis ça va au Canada. Et parce que patron est décidé, non mais il faut que c'est fou là. Mais c'est un fou. Bazo ben à un moment que nous c'est un fou. Mais tandis que Azo ne va pas l'intérêt à biso nyonso Congo mobimba na banana biso pour qu'on a carte d'esclavagisme. Oh tatot ko le bali boso. Au moins lancé le message en tata lobby a fini biso a qualifié biso des esclaves. Il y a le té pour to bimi un esclave, to sito bimi un esclave. Oui, a le to sito bimi pour Bango, Burkina Faso et bimi l'esclavagisme. Mali, Niger et bimi l'esclavagisme. Bamboke bele bimi mais biso Congo toza wapi. Toza na kaka discours oya tata wana liboso, toza na kaka discours oyo ya Ibrahim Traoré. Posons-nous des questions, cherchons à savoir, nous sommes où dans cette histoire? Toana, Kopé si tata wana raison, ou Tozana, discours, il y a Ibrahim Traoré, à l'objet que oui, Afrique s'est réveillée, génération s'est comprendre des choses. Est-ce que génération il y a Congo, Babé na Congo, nous, notre génération, nous, na Congo, est-ce que tu comprends le message? Est-ce qu'on a compris vraiment, est-ce qu'on
on est capable de comprendre tout d'abord ces messages. Est-ce qu'il y a un lobby nini à s'adresser à Nani? Bon, monsieur, lui, Ibrahim Traoré, à Zolo, Bakuna, monsieur, on va fingaye. Monsieur, on va fingaye. Balingi dialelo. Ah oui, ah yeah, yo, l'équipe en go, yo, danger, yo. Mais réalité, n'est en go. Voilà, on est comme un sommet que le Congo a sonné, yako yoka, yako mona, yako tala, yako kende. C'est vrai que les grands événements arrivent, ça s'approche, ça s'annonce. Ezakoya. Moto a s'échapper na yango azate. Na banako lo bango mafuta. Papa mbia lo mafuta c'est quoi na ngomba batu nyonso na se yo matato tayo. Et to lo bako mikolo nyonso batu andi bakate. C'est ça les événements. Makambo ebele zo na mokili e okamu sa vino. Beaucoup aussi pourtant pour le papa ça le makambo yo monsieur na okino na okimela wapi na okima wapi bandeko musaba bolo baka ndenge wana te bolo baka ndenge wana to bolo ndenge wana dollar comme wapi to bolo ndenge wana na ndima que France na crise to bolo en France te bana kalate que France est quoi crise États-Unis quoi crise na yoka kite nana yoka iteke papa sana lobaki ke ba fiofio na bino ba mbongo na bino bo gardango malamu bo tshana banda ko wana te bo sana ba propo bo no bimisango nana yoka tyango te o tuzo côté ko lbalelo bozo yoka to bozo yoka te matondo so boki malamu. Alors voilà mes chers amis, alors ya minene za ko ila biso pourtant et comment biso na katra biso awa personne est capable dans un instant, dans cet instant-là, avec sa bino pronostic nango que oui, ngana yedi eko ya boye eko salame la boye personne. Et ça comme tu surprise en Zambé, et ça surprise en Zambé. Oh tu ça ko yebate et le koni na repos batibelo. Botar tout autour de vous. Bon mon akime. Ma comme nous y toujours comprendre dans côté. Mon kilo do kene ndenge nini. Oui, ba vertima pesama. Et pesama na batming. Ba makamwe bima. Mais batebele ba ningo boya ko yokango mezo ya ato boya ko yokango oboya ko ndimango mezo ko yela yo. Prépare-toi au s'affronter nango, prépare-toi bandeko vous te préparer ezo yambabe voilà bandeko vous se préparer ba grands événements ezako ya alors bana mama Congo timbela tango yango yo bo timbela eloko ko timbela il est temps que moko na bino a comprendre que ya minene ezako ya minene ezako ya. Et alors ya minene ezako ya, il y a un grand changement qui arrive, le nouveau monde qui arrive, il faut le nouveau Congo. Et ce nouveau Congo oh tout ça comme on a ezako ya. Ce nouveau Congo sera dirigé par qui? Le nouveau Congo tout ça comme on a le nouveau monde, le nouveau Congo oh ezako ya et qu'on sera dirigé par nani? C'est telle responsabilité, il faut que Mouta a assumé responsabilité. C'est tel comportement, c'est telle mentalité, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts d'assumer. Nous ne sommes pas encore prêts d'assumer la responsabilité. Est-ce que vous voyez bien? Surtout que nous avons dit l'homme n'a mekaki na esieke na bi nzambela ngai na biso bino lobi na bino comment la kanse kata 10 bakobenga makambo nyonso bazwa po te ba bibisango lokezaki examen te révision tolobaki te to kanse ke boto bakobima non papa sala moni comme ndenge papa Michael alobaki bravo na kanse ko na 5 6 bakobimisa makanisi wana vraiment na sali musala vraiment solo matondo nzamba kubisama tata matondo na sekaki matondo na tata pona koyoka mutu moko le beka no toko sala biso 100 na 4 le minuka mutu moko azui examen mutu moko kam na azui examen ba mususu babangi kobango babangi nzoka te test nde yango wana bobangi test ngam na pesaki na lobaki me na éviter pona yelenga na tester bino voilà. Alors, on sommet le Congo, voilà, on est les cas qui lobby na TV le lac en Voluski Mbangu, na kansi soto comme mona aujourd'hui, bande ko na biso oyo tozali wan tozako landa. Tozako landa ba neto na élite ba autorité congolaise
oyo bazali nzoka te ba serviteur o ba peta ba serment baza initié na Satan o ba simbi mabele ya Congo o Satan zo utiliser bango pona ko nuire Congo. Mais est-ce que ba continuer yango? Est-ce que ba continuer yango ti wapi? Bande ko bolibisa kotala komona bande ko basangana ki quelque part. Na mena lo bango te na senga na loba. Basangana quelque part, batondi ebele. Batondi. Azabita kalunga. Kalunga salama kamu sila mokili oyo. Batondi ebele quelque part. Batondi dini. Bake ko sala ba réunion quelque part. Bake ko sala ba réunion pona nini. Pona nini ba respecter ba bena Congo te. Pona nini bazo sala la folie. Pona nini bazo sala o bazo sala bango. O ka erenir bat. O ka erenir bat. Erenir na nani ba bena Congo. Et ba bena Congo bazo manipuler bango ko ba furu ta mayele ko le kabiso. Na ba ga lobi. Ba furmite. Non na kanti ba bena ba onani ba nani ba ma pa ba bena ba onani. Ba nini ba lipungu ali pungu ba saka mayele nyama nini za zoba boy dengai bolibisa nyama nini oya za zoba no parmi ba insecte za zoba to ba mouche ba nzinzi ba ko utiliser ba ko ba nzinzi nous c'est l'argent qui fait tourner tout ce monde. Nous autour de l'instrument. Autour de l'instrument, bana ya nzambe tane bazo sakana na bango. Pona mbongo. Bazo manipuler bango pona mbongo. Mon Dieu, nzambe na ngai tata kalunga. Tata nzambe mpungu tolendo. Tata. Tala bana na yo. Est-ce que batu wana bango ne ba toto zo bono kansake ba ko responsabilité. Il y a qu'on dirigeait encore Congo pendant des années. Bon, on va trahir Bino. On va trahir Congo. Et demain, bon, on contact à Batou que non. Mais oui, lui, c'est un professeur d'universitaire. Lui, il est capable. Hein. Tout le monde compte à titre académique. Pour tout le monde que les titres académiques sont là, partagés pour chercher l'argent. Et alors, bah, responsable Bazawa. Ba responsable autour ba tata tokokia voilà batu bangoyo te sengi tata solo tata pesa zongi sela mboka na mabele ya biso mboka na biso moko be na Congo poto koki poto za responsabilité na biso tokoki poto assumer responsabilité na biso ba so tokomona ndenge baso manipuler biso batoyo o tata ko espérer tata nzambe po mabele wana za nzambe paradis. Il faut ezala diriger na ba oya ye mais so ba oya yango bazawa bazate ba nikolanga bazate totala toko banda toko sal toko lancer défi ata lelo tati un mois to meka to no benga même ba presse news to na ba mona tendance na yo ke ala ni nyama aleke pa nyama azala instruction nyama azala ticket ba nyama toujours même belita wapi autres autres compter bango pour na lobby pour tout récupérer ma belle Congo. Voilà les kama parce que bolandinga très bien les kama na lobby sikoyo. Où sont les élites? On doit compter demain pour remonter des filles. Il y a que non, le lobby, il y a 40 ans, 50 ans passés, mais aujourd'hui nous sommes capables pour se mettre debout pour dire écoutez, on prend nos responsabilités et Tokambi Congo. Bazawapi. Voilà. Makamo Nyoso, et ça passe. Voilà, papa n'a besoin de lobby. N'est jamais trahi le Congo. Oui. Mais ils sont tous les traîtres. Ils ont trahi. Surtout quand ils sont basés comme un papier, comme un ticket. Lucifer a ça pour identifier Bango. Au basé dans signe de la bête.
o bazana be ticket na ya bet ya boye be ticket angote mingi ba pesa biso ango o ba titre académique mon diplôme na yango o mon titre académique na yango ozali péré surtout on a na di kuno non prix Nobel de la paix kuno kuno ba to pesa ye boy be ticket on ba pesa bango to bango bango banakala lelo to tela bino vidéo moko bokolanda ngo bokomona ke ya solo to un problème sérieux na kati na mabele ko Congo mboka tata nzambe bana ne nyonso bazwa bango milimo bateka bazwa milimo na bango siko tata tebi ke tamir salema tata zo yungola me ko yungola to koyeba nde na suka nango ndeko na ngai yo na muyungulu wana oza na kote nini oza na kote eke ekule to oza na kote tikala na kata yungulu mituna yo moko ngana ina ngana yeba te moko na biso to mituna biso mo to na kote nini to na kote oyo esimbami to na kote se bwakami c'est à vous ya ko répondre moko na bino ayeba bitumba ngota ko bunda ezoko keneti na niveau wapi. Alors mais vraiment mes chers amis, incroyable mais vrai, Bena Congo ne change pas de leur mentalité, ils changeraient leur comportement face à l'arrivée du nouveau monde, monde multipolaire. Le monde multipolaire est là, mais surtout les Congolais, yebi à voter. Ce que tous les Congolais, surtout l'élite Nabino, que vous savez que tout ce qu'on est en train de faire là, on veut se réunir là, et ça y est, un poisson, et il y a un monde, il y a hégémonie occidentale. Vous savez ça? Question de quoi? Tu nous dis quoi? Tu nous parles de quoi? C'est quoi quel genre de discours tu nous amènes là? Quel monde multipolaire? Quel nouveau monde? Donc, et pas la banque, ils ont comme sur le banque, oh, ils ont comme ancien monde. Dans le nouveau monde, non, vous n'avez plus la place. À un moment donné, on continue un système, il y a ancien monde. Monde unipolaire. Le monde multipolaire, on a besoin d'un autre banque, imposer, dominer sur bango. Congo. Autorité. Élite. Oh, vous comptez que non, mboka na mboka ça na be liste nango, mboka na mboka ça na ba konzi nango, ba konzi ko boye. Ba konzi ko yango ya Congo tout le monde. Voilà kanda ya Nzambe, ozo sala que vraiment bana na ngai ba sombama et pas ya diable. Bana nga ba se ba kele pas diable. Tata yebi on c'est la vérité. Pour la plupart d'entre eux, ba tia costume, mais sur hôtel bango na se ba na ba jeep. Bana ba puta mambo limbisia ela ndinga mabetea mais bana se bozo comprendre na se alati costume likolo mole pena alati costume mais na se azana li puta ala jeep na se la plupart d'entre tous ces mondes là nzamba komisama biso tokobela kaka monene ya nzambe tata. Alors on s'adresse toujours aux ignorants qui sont encore distraits. Alors il faut vous mettre debout déjà. Il est grand temps que le loto soit la conscience de chacun. Tout est le poété, tout meka, tout talent, dégainini, tout ça, josuke, profession à la kakibisonner, la bakilobi. Oh, nous c'est la kamaki, et kokisama, na banzetete, et kokisama, na banyamate. Il faut kokisama na bantu, na babantu, na yo muntu. Il faut kokisama na biso bantu. Qui est ce muntu là qui est prêt? Wana moko na biso aluka biyeba est-ce que naza preuve vraiment que na servir tata, est-ce que naza preuve vraiment que na tambola na mibe kwa tata moko na bino amituna wana na boa ki na ngai moko na bino yeba que non, tout ce que moi j'ai fait dans ma vie nous sommes sala mission na ngai za nini, qu'est-ce que je dois faire moko tuna eloko ni sengi na ya sala tuna tata tuna bankoko na yo bakobisa o qu'est-ce que tu dois faire. Matondo na bakere na bino, matondo na ba like na bino, matondo pote musalto salto bunda ata ndenge wana ata botikali 2 na chaîne ata 5 seulement nana besoin na bino, s'il vous plaît bana mama Congo vous sala capacité pour être sale plus de 15 ans na makambo. Alors on a lancé que lobby na lingi soutien se répéter un jour batu nyonso même na famille na yo bande ko retenir bantu muntu humain bantu muntu donc to banana muntu
l'individu, Bantu, les hommes. Vous êtes des humains, vous êtes Bantu, vous êtes Bantu, vous êtes Nyamate. Et alors, Bandekoto pouvait le mokilike, de changer, de la façon de se comporter comme Bantu. Tous a obligé de se comporter comme Bantu. Boni bisia, boni lobby. La qui peut non na kosala sauter. Na kosala te. Mais papa Willy na tangi kombo na ye. Papa Willy na Dallas. A solo na kanzi na ba 16h. Abi papa. Maloba le belinga abi te. Na tika bangote. Merci papa Willy. Merci. Nzamba za kati na yo. Et na kumisa go pe bing. Qui est solo comportement oyo papa na biso sa fiché de lobby papa na biso Michael et ça exactement batomi balina solo na bango na sepela kama casse ceux non solo na papa Michael ceux non solo na papa Willy on sentait bien que non mateya ekota mateya evandi na kati ya nzoto bato ko bakisi susu na papa bitodi Losako, matondo, papa matondo. Willy Kainga aussi matondo. Donc, c'est-à-dire que Naza quand même quelque part content comme moi que 4, 5 Mibali. Oh, Naza na pango disena mona matondo ekota. Donc, c'est-à-dire que quelque part pour solo que na habité na décidé. Au moins na yebi que j'ai quelques têtes. OK, on a luba ekota. Et na bango pe na famille na bango ekota na tangi bakomona ba na famille na bango ekota batata wana na famille ba yepena ke te penda ayebi ba musupuna na papa moko na États-Unis abetela pa masolo papa Benjamin que non famille na nga bakamaka ngai ba yo makambo yo leki na biso makambo zwa kango wapi bato lokola bino bato basenge bo diriger Congo ne no kama solo wana azo betela nga osala nga président tata mama de temps en temps to benganaka ba mama to benganaka to soloni toza koyeba niveau ni to kenenango na makanisi na biso nyonso nzamba alingi ndenge wana to benganaka to sololaka le to solola mamsu que eloko mozo semble un peu compliqué otuni tozong na kozong so mutune ko yela ngai tata ko permettre yela ngai to soloka mingi na bande ko mingi ndenge wana nzamba komisa na côté wana na tengi ba komba tata wana pour être vraiment na pese bango merci na pese bango matondo na bino batata oyo penza ke bo l'accepter que non beaucoup de responsabilité wana mais tozana na muke il faut encore batata muso bakisama tata papa matondo lengo bo bakisama na connaissance wana ya ko solo na bande ko sala plaisir que non ndoko yoka bikolo nyonso ndoko zanga kate mama nanu bo sala que fort wana bo tuna ka ba question comment on ko sa bana na ngai noko lebela bango nini e ko sala nga plaisir ka le so wana yoka bien te a cinq rappel to lebele nini pona bana na ye pona bande ko na ye bande ko to partage s'il vous plaît nzamba na besoin nango bo landa bango bana zamba te batanzabo balandi mbongo bonanda bango te biso totala mabelo tata tikela biso tokabandona yango totika yango kabo malgré tozangi mbongo tone eloko te mais mbongo eza rien epai ya tata akosala miracle moko boke lelo tongindi po ete tosauve no Congo matondo. Voilà bandeko bana so mikolo Congo les héritiers nazo benga bino mikolo bobo sana ngote nazo ngana bino tout le temps les héritiers divins les héritiers bana na Nzambe et c'est à vous de montrer à la planète entière que vous êtes bana ya Nzambe vous êtes bana ya Nzambe et là on a senga bino sikoyo chacun de nous a bano sale fort wana na façon ko vivre na façon ko se comporter na façon ko koya te na libulu ya babanguna oui bakoloba po bako bayebi na koyoka biso tsoko loba boye bazo prendre respirer oza initié oza pena moponami bayebi bazo otozo loba bazo landa biso na ba monde visible na invisible bazo landa biso bazo ko ni tozo loba
to se comportaka to salaka nyonso ke to teya bandeko to récupéraka bandeko to récupéraka bandeko bobenga bango bokomi lokola ndenge balobaka bango mwana babe évangéliste to évangéliser sango ya tata to panza sango ya tata tata ya solo tato ya biso tata mpungu tulendo tata kaluga tata kimbangu da tungulwa mama kipa mvita ndona o bamonela biso pasi bamona pasi mpona biso mpona Congo batumba ye mpona Congo batumba ye na mwana mpona Congo e bato batumba ye bato wana binde boza na bango lelo ka na nsima o boza na bango toujours na nsima bango wana mama wana kosepela mama wana kosepela bino mpo te bato batumbaki bato balobaki te asala makambo wana te mpo akata mission ya nzambe bato yango bango wana mpe na nsima na ye bamonta bastratégie oyo lelo ezokumisa mama akosepela na yo tata kimbangu na ntungu na kosepela na yo tata nzambe tata mpungu tulendo akosepela na yo mituna yo moko mepesa ye yano matondo epai na yo esika ozali donc nos ennemis oyo bayela biso basouffrance toza nango tokonyokoma mikolo nyonso e bango nde bato mpe bazoyela biso basolution ya lokuta mpona kosatisfaire biso kokalme biso. En ce moment je vous parle, la stratégie c'est quoi? Bayaka na basolution mpona kokalme biso mpo bazobanga bazoperdre bamboka moke moke nzambe azali koamortir bango tata kimbangu da tungu na koamortir bango o boza komona eza kolekela mopepe eza koya malembe balembe bango mpona bango bana elonga na bango malgré to bazobotala biso bamboka nyonso me bakobotala biso Congo te. Est-ce que vous avez bien compris? Mpona bango baza très content on dit non on a encore le contrôle du Congo toza na contrôle ya Congo. Ah bon? Comment? Oui baza encore na contrôle ya Congo. Alors relaxer bino, relaxer la bino élément, comme ça vous comprenez que non, papa ça là, à lobby, à la raison, baza encore au contrôle du Congo, Bengandeko quelque part, Bolandake, oui, bazo perdre monde entier, mais baza le na contrôle du Congo. Pour la nini, baza toujours, comment Nzambe Tata, alors permettre de bango, baza toujours na contrôle du Congo, parce que c'est là qui, la bisa bino que ça plan, à court, moyen, et long terme. Bayebaki nyonso oyo koyela bango dans 100 ans. Bayebaki. Alors base préparaki. Base na bango ezalaki wapi? Caire. Caire yango wapi? Chez vous. Mabela wanani ya Nzambe Tata. Allez bolanda. L'Afrique sera autonome quand elle aura des nouvelles élites qui auront une conscience nationale étatique qui primera sur la conscience tribale. Tozongelango comme ça bolanda bien. Comme ça va mingi bazoka te. Bolanda. Vous êtes prêts? Abandi l'Afrique. Hein? Abandi l'Afrique. Bolanda. Balaya ki na bino, baker na bino. Bobenga bandeko, o eza bata tembe balanda élément oyo. Balanda élément oyo, o nazo tchela bino, oyo na nazo loba français mondele. L'Afrique sera autonome quand elle et quand vous êtes divisé. L'Afrique sera autonome quand elle aura des nouvelles élites qui auront une conscience nationale étatique qui primera sur la conscience tribale, laquelle favorise la corruption, l'hétérogénéité, et quand vous êtes divisé, vous êtes la proie pour des acteurs extérieurs. La France est présente au Congo, mais de manière minoritaire. Aujourd'hui, les multinationales américaines et anglo-saxonnes sont prépondérantes. C'est ça l'origine du malheur du Congo, c'est que le Congo aujourd'hui abrite sur son sol pratiquement toutes les influences extérieures les plus contradictoires qui se livrent une guerre d'interposition, chacune ayant la tribu qui lui est le plus favorable, chacun jouant sur une ethnie ou une tribu. N'oubliez jamais que si vous ne vous intéressez pas à la géopolitique s'intéressera à vous. Vous avez bien compris. Après, comment Congo na kati ou pas? Est-ce que Bolandi a mon avocat bignos? Te, tu en as combien? Bon, mes chers amis, tous zongeli.
boyoka ngo très bien. Et puis boyeba tizoko keni wapi. Et makamwa na lobeli bino ke na kotala ke ya solo lobby avant tchalbaki non to tikali ba dernier na monde. Pour te faire ba dernier de monde. Pour te plan salamaki à court, moyen et à long terme. Pour te ba libérer Congo te. Ba bloquer biso. L'esclavagisme na ba ubu. Lobby na lobaki des sous-hommes. Nous sommes encore qualifiés, traités comme des sous-hommes. Wapi Congo. Congo d'Antotila. Mboka ya Nzambe tata. Voilà, oh makamozo leka na kati na mboka Nzambe tata. Oyo bato bazo loba eza makamozo leka na kati ya mboka Nzambe tata. Yo réponse na eza nini par rapport à makamboyo oza koyoka sikoyo o nazo lobela yo po na bakisa bino liboso na bino kotala ke oui biso quelque part vraiment toza sona le Congo bolano bisoso. L'Afrique sera autonome quand elle aura des nouvelles élites qui auront une conscience nationale étatique qui primera sur la conscience tribale, voilà, laquelle favorise la corruption, voilà, l'hétérogénéité, et quand vous êtes divisé, vous êtes la proie pour des acteurs extérieurs. Voilà. La France est présente au Congo, mais de manière minoritaire. Aujourd'hui, les multinationales américaines et anglo-saxonnes sont prépondérantes. C'est ça l'origine du malheur du Congo, c'est que le Congo aujourd'hui abrite sur son sol pratiquement les influences extérieures les plus contradictoires qui se livrent une guerre d'interposition, chacune ayant l'attribut qui est le plus favorable, chacun jouant sur une ethnie ou une tribu. Voilà. N'oubliez jamais que si vous ne vous intéressez pas à la géopolitique s'intéressera à vous. Mais biso to la musa attention ya bandeko biso moko biso na biso. Nana yoka. Ezala bo baza na pouvoir. Ezala bo baza na opposition. Nana yeba kamboyo. Non, il s'en fout. Nana kotsa biso na système wana ke to kanga miso, to yebelo ko moko te. Bango. Nana kotsa biso tribalisme. Bango. Nana kotsa régionalisme, séparation. Bango. Bazo nourrir en comment par 3C. 3C, c'est qu'on nourrit le système. Oh, il y a manipulation. Oh, il y a division. Oh, il y a maître nango simbiango, c'est la France. Est-ce que vous comprenez ça? Maman elle est Kambunde yango wana. Et les Congolais, na kati moto na côté na ye, ah tenga yo, ah bendi, ah nga mutum, ah bisote, ah biso ya mpangi na mundu simpangi, please mpangi, pangi kusa. Mwana betu kuya ndugu yangu, kuya ndeko na ngai yaka, ndeko na mwana pangi. Oh allons-nous? C'est ça les pièges de l'Occident. Et c'est là-dedans la katia religion. Plusieurs religions. C'est la division déjà. Plusieurs. Oh! Musulmans, protestants, catholiques, orthodoxes, Minzambi, Pevalongo, Ebele. Nous sommes représentés dans le Congo. C'est ce que ndeko o eza nzela ya kufa. Nzela ya bakangela biso nde yango yo. Botika makamana bino wana biso ndi makamana Nzambe. Makamana bino wana biso ba politique. Tata le nini. Soki oboyi makama géopolitique s'occuper na yo. Soko boyi makama politique, le politique te eza makamana biso na makama religion. Yeba ko sala musala mundele. Oh, ça la Nzambe te. Pour te mundele mutayela biso religion, pour ta diviser biso pour ya régner na kati. Asali ba groupe ya mike nega lo betini, asali ba groupe muke kuna, oh bino boza ba nani, oh bino boza biso bango ba tuti, bango boza ba utu. Allez, boko yo kana te bino ba tuti ba utu. Kuna ba toi, kuna ba nani tout ça, boko yo kana te. Bino ba teke, kuna ba yaka, boko yo kana te. Bitumba bobunda, kuna ba nande, kuna ba nani, kuna ba nocha, kuna ba nani. Bazo tcha bino kana kati la confusion.
C'est cette confusion on a besoin de profiter d'ango. Donc pour la bango récite la bango yango wana. C'est l'ONU, la MONUSCO qui entretient ça. MONUSCO nous devons entretenir yango ba ONG ou ANSPL, c'est MONUSCO qui paye les pasteurs, les religieux là. C'est MONUSCO qui doit foutre à bango pour ne pas garder son état wana. C'est ça l'origine de notre souffrance. Ndeko alani ben terina botika makambo wana yango wapi yango te ate botika makambo wana yango te biso to nzoka tso tourner kaka wana na kobaluka na kaka na kobaluka na poto et bango bazo sepela moni to tela bango confusion. Les blancs sont très contents de voir que entre biso to benda na basinga oh albibo OK c'est bon tu vois bah yo quand c'est que leur ba créer qui église protestante yo quand c'est que ba créer protestante pour l'intérêt là yo tété non les catholiques entre les catholiques et les chrétiens quand ils étaient ensemble ils étaient pas d'accord, les autres se sont protestés contre les autres ba créer protestants. OK c'est bon, allez ba créer orthodoxe les autres là qui ni va créer musulman, va créer Binzambi, va créer l'église mec dans le Congo où ba mormo ba nini ba tongi ba ndako oh ba mormo ba tanzambe tala ko bakata l'église tala mbongo kule za kopela mbongo eutwa et ba Congo non il faut église ndengona tala ba kita rouge tala tinin makile za kotanga église à Satan, temple à Satan, et bana mama Congo batonde kuna meke, o kuna musukuna, bakane baza que wala mususu ba conviction ou que croyance na ye idéologie na ye tout ça que non ngana za na nzela wala musu beta toro biso pena biso sambelaka biso pena ba prevalongo to sambelaka biso pena ba o musu ba néo-apostolique biso pena to sambelaka biso to lata ba puta la ba pantalon te biso to sambelaka biso to lata ba colante to sambelaka ambrima bazo ko ambrouiller biso zwaka makamon bango basala kende na bamboka na bango ezate. Venez ici en France, en Belgique, ça n'existe pas. Motala. Na bango ça n'existe pas, arrêtez vos théâtres là. Oh non, je dois aller à l'église, hein? Je dois aller au temple, hein? Je dois aller dans la mosquée, hein? Je dois aller sur la Bible, tout ça. Bah, c'est calme. Tout ça, bango, mais esclave na biso. Tu tiens le système autocontrôle là, tu dois diriger bango. Et puis, je connais tout le kaka. Bango, qu'on va bien. Mais surtout le là, passe. Mais passe avant tout le là. Mais surtout, je peux te sagana, tout le monde, nous avons, tout sagana, biso, sika moko bana na yo, tout le lit, passe na biso sila. Pour te resarater. Mais quand bébé c'est idée, voilà. Bambata, ba represta yo. Nous, c'est que ça pasteur na bino. Que nous, tout sagana, biso, nyonso. Tout sagana, on va protestant, on va catholique, on va néboya, tout sagana, sika moko bi. Au moins, Satan, il va manipuler. Bakofinga yo batili musale ya Satan aye ko sangisa ameme oh pasteur wakuna wala kuna ndoki wala kuna milimo ya basuke ba dragon so milimo nini wala kuna boy wala iman wana mona ka bandoki amela ka ba meme iman wana kuna kaka barezo wana nzoka te barezo wana nyonso source nango mutazo gérer yango azali bato bazo gérer yango bazali. Et bien, je gérer très bien pour l'intérêt na bango. Quand on veut que tu t'en battes, il faut manipuler bison dengewan. Pour na bango ba dombe. Voilà, bandeko bana somekolo Congo, ya solete temps toko beta mbela, vous êtes au paradis. Paradis, mabele ya tata nzambe, paradis o nzambe, ya tata nzambe mpungutulendo, au paradis o apesa biso, tikala biso, parce qu'il est avec nous, apesa biso yango wana. Mais, tu as envié ailleurs. Ailleurs, vous avez envié des livres. Vous avez tika paradis, vous avez koufana bamai, pour la division na bino, vous avez fait balanzela, baké na Libye, baké na Liban, baké na tout ça, baké au moment où l'Éthiopie, baké tumba bango soki na mboka, soki mboka na mboka barab,
bana na biso comme esclave pour la nani pour na ba dirigeant ya mboka et ba dirigeant ngo sont la plupart soutenus par les religieux. Est-ce que ma religion nous le la bango te tata lingi boité pour ma nouvelle bango te pour te bien tango kala ba maman qui prend vita na ba maman nzinga bazalaki ensemble ba ma sali kamba tout ba sali nzambe musa nzambe ko boya so ali te nzambe alobi e ko sala maboye te ayoki mais siko ba sali nzambe ba ko pesa prophétie na bango po ya liambo preya ya bakonza mboka te yo pena non yo to sambeli nzambe faut tika la 100 ans au pouvoir nzambe le baki yo mo pona mina ya solo pour ses intérêts à lui matondo na katina bino matondo ba like na bino matondo na ba kera na bino matondo na ba onyoso ba participa ki na biso banda que to banda ki kuna ki sikoyo bandeko na bisaki bino na prometa ki bino na kotiela bino élément moko ya koyeba makambo nyonso basaka bokanzake to bana bisabino banda kala makama tata moko ayaki wana lobaki ki ye aza prix Nobel la paix to bisaki bino ki ba prix Nobel la paix souvenez-vous encore boyebi tanto bana ko loba que biloko yo kufa na biso angoyo bolanda prix Nobel de la paix. Trump veut renverser le gouvernement du Venezuela pour s'emparer du pétrole et du gaz et le prix Nobel de la paix est décerné à l'opposante vénézuélienne Machado. Vous croyez aux coïncidences? Voyons les sous de cette dame et du Nobel. Machado descend d'une des grandes familles de propriétaires terriens esclavagistes. Leur fortune a été reconvertie dans l'acier, l'électricité, la finance. Son mari banquier et sa famille ont été impliqués dans plusieurs scandales en Espagne. Machado a soutenu la tentative de coup d'État de 2002 contre Hugo Chavez. Elle a touché beaucoup d'argent de la CIA pour manipuler des sondages électoraux avec une société bidon, la Summa. C'est documenté dans le livre de l'avocate US Eva Gollinger que j'ai édité et préfacé en 2005, Coach Chavez, CIA contre Venezuela, épuisé malheureusement. Quand les Machado et compagnie gouvernaient le Venezuela, l'État n'a pas touché $1 des compagnies pétrolières Exxon, Mobil et compagnie. Tout partait aux USA. La plupart des gens étaient trop pauvres pour voir un médecin ou faire des études. Chavez a changé tout ça, le peuple a été mobilisé et c'est ça que ces aristocrates racistes ne supportent pas, ni Trump, ni aucun président US. Tous ont manœuvré pour réinstaller leur marionnette au pouvoir. J'ai analysé ça dans l'essai de péché de Hugo Chavez en 2009. Bien entendu, Machado soutient le génocidaire Netanyahou, leurs deux partis sont associés, elle lui a même demandé son aide pour un coup d'État. Bref, ce prix scandaleux fait partie de l'offensive médiatique pour justifier la guerre et le terrorisme en Amérique latine. Ah bon? Qui donc décerne le prix Nobel de la paix? Des politiciens norvégiens, un pays entièrement aligné sur les États-Unis puisque Jens Stoltenberg a fourni un très agressif secrétaire général de l'OTAN. Pas étonnant que le Nobel dit de la paix ait été attribué à des criminels de guerre comme Henry Kissinger ou les dirigeants Begin et Shamir, coupables de nombreux attentats dans les années 40. En réalité, le testament d'Alfred Nobel disait le prix de la paix doit aller à celui qui aura le mieux contribué à la fraternisation des peuples, l'abolition ou la réduction des armées permanentes ainsi qu'à la promotion du congrès de la paix. Le Nobel à la poubelle. D'ailleurs, le Norvégien Effermel, l'avocat, a écrit ce livre, The Real Nobel Peace Prize, démontrant que l'esprit de Nobel a été trahi. À sa mort récente, un prix Nobel alternatif a été créé. Merci à mon ami José de publier ce très très bon article et au collectif Test Média pour ses recherches précises et précieuses. Voilà. Mes chers amis, voilà, vous avez bien suivi l'élément. Alors, c'est là pour vous dire que nous sommes il faut toujours dans le sens contraire. Ça veut dire prix Nobel de la paix, où nous cherchons la paix, la guerre. C'est que non, il faut signer les accords de la paix. Le gars qui va signer l'accord, il y a continuité à guerre. Vous avez bien compris, vous avez bien suivi. C'est une grande mafia du monde. Oyo, impérialiste, terme tout utilisé dans l'autre sens. Ah, ils ont wana on comprendre. Oyo, je m'en ai soutenir de la paix.
phénomène de la paix wana on va penser que déjà remerciement reconnaissance na o nini ya salaki to bonako lo ba mi kolelekaki na tata wana o bi ke ba penser que phénomène pa ina biso boyebi na pandi. Alors tout bino que tata wana ba pesi eloko wana ezate que pona que asali musala malamu pona biso bara Congo pona asalaki bango musala malamu o ba senga ki biloko ya ba senga ki apesa ki bango badimaki biso te na lelo toza koloba tokonde kolobaka voilà tozili un peu élément o topesi bino ke voilà bandeko bolandaka biso de temps en temps bokomprenaka mosala toza kosalisa mpona intérêt biso nyonso. Merci pour notre soutien na bino, merci pour na nyonso oyo batiaki ba like batiaki ba cœur na bango na mission so bantu banaki tina tango to komi nzamba pombola moko na kati na bino bandeko to sangana makati to za moko to se soutenir pour ete ya solo to continuer na mission na biso pour ete bandeko ba lamuka na pongi oyo ba lalisa biso banda kala ba pongi wana ezo sala siko soni pona bana na biso ba ko mona ke biso sur niveau moko to comprendre biso makamote toujours makamo à travers ezo sala biso passe mingi po ete passe wana souffrance wana ezo continuer na tango yolanga to lamuki te na tango yolanga toujours comprendre te ezali kama il faut ngai na yo surtout bandeko na biso o baza abonné na chaîne na biso baluka boyeba comprendre que makambo nyonso biso toza koloba et comment tozala bomoko biso nyonso po ete tolonga bitumba oyo eza bitumba moko eza beaucoup plus spirituel mpo tolonga yango esengeli mpe ke tobelelaka baoyo ya biso bazala na biso elongo kembo lokumu ezongela bino kati na mabota na bino matondo ingeta ibobo